Parce que guerre on a besoin de déclarer on a balabala. Je ne pense pas que le Congo le loso déclarer guerre contre le Rwanda, bah Rwandais va être tranquille, ils vont menacer Kagame. Parce que sur le plan d'abord numérique, sur le plan démographique, le Rwanda n'a pas la taille pour résister na Congo. Kagame lobi M23 est un mouvement moko il faut yo kanana gouvernement congolais ba koti sango couple na bango ndenge basalaka. On prend des Rwandais, on les envoie comme des rebelles congolais na mission na est à Congo, tant bazo chauffer, allez on va les prendre pour les intégrer dans le gouvernement et dans l'armée. Eza de ndenge basalaka banda Kabila. Joseph Kabila tika makambo wana ya M23 na stade ya que le gouvernement congolais chaque fin du mois banda ko futa M23. Tulingi bato ba kufa te, mais na kanti pona ba congolais belé ndenge ba missile wana soki ba roquette et kweya ki na Rwanda. Pour la plupart des Congolais, il fallait créer vraiment de grands dégâts. Façon oyo opinion congolaise et yambeli nouvelle wana. Ce que zaki pena bombardement solo. Peut-être tout le monde a ba liesse, ba to bazo sala fête, ba oki mambango ba encourager FARDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la... Boza les bienvenus na Tindika Télévision. Merci à vous, chers téléspectateurs. Bino Batu Bondima Télévision Oyo. Tindika Télévision. Merci pour la confiance na Bino. Merci pour la fidélité na Bino. Bo pesa biso. Nabo Memelibino basango ya maileka na kati ya République démocratique du Congo à travers analyse et décryptage ya ba information. Na pesi mbote pa mwana mboka Rifin Kisombe na Papi Keli ba pesa kabiso privilège ya ko présenter émission oyo na etando ya Tindika Télévision. Merci pe na bino ba très cher abonné. Ndenge bo pesi biso confiance, bo pesi samba olonga confiance ya komemela bino basango boza ebele à travers le monde ya ko aprechaka musala oto saila kabino bozala na Suisse, bozala na Allemagne, bozala na Hollande ou bien les États-Unis na ba différentes villes, bozala na RDC, Beni, Butembo, Bukavu, Goma, vous êtes au Maniema, bozali na Kisangani, bozala na Chopo. Boza na Équateur, na Guado, boza na Mbandaka, boza na Beni, hein? Boza na Bandunduville, boza na Kikwit, que vous soyez à Mbujimai ou à Kananga. Bozali na Sankoro, boza na Lubef, bozali na Lodja tope na Katakokombe. Bozala na Congo Central na Mwanda, boza na Matadi, hein? Boza na Boma, vous êtes à Kinshasa, vous êtes dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. Bozalaka ebele moyena tanga bino ezate na laka ki bino que carte koya ya bato yo basalaka feedback na émission oyo Debout Congolais botindela bino biso ba commentaire na bino botindela biso ba suggestion to partageaka na bino ba émotion ba sentiment ya actualité nyonso elekaka na République démocratique du Congo. Vraiment na pesi bino matondo mingi soki na tangi pe ville na yote. Na kanti la prochaine émission na kosala ngopo télévision eza ngonga. Na lobaka toujours avant na banda émission na ngai ke mokili ezali balance. Samba olonga mokili po eza balance. Salaka malamu na mokili parce que justice nzambe moto moko ta échappaka na contrôle nango. Ezala na se awa. Topé après liwana yo okoyeba kofuta ba acte nyonso yo opozaka. Actualité à l'élo, na yembangu na sommaire, ezali dominé toujours na ba missile ya FARDC o ekendai kokweya na Rwanda. Nanko to ezalaki attaque moko ciblé. Ba missile oyo est attaqué pour la première fois. Pour biso toyebi ke ba Congolais, biso tolila kaka. Qui les tire na biso ba Congolais vis-à-vis ya Rwanda, il y a plus de 20 ans, ezali ke le Congo Asala na eda profil bas vis-à-vis à Rwanda. Mais pour la première fois, toyogi ki missile, topé ba roquette, ya FARDC et qui n'a ko touché ba village ya Rwanda, ils frontalier na République démocratique du Congo.
Rwanda za rapide na ba information na riposte na bango ba kei déjà ko toucher mission d'observation etalaka makambo ba conflit transfrontalier pour ba mener enquête ya koyeba ko déterminer ba responsabilité ce qui nini vraiment esalemaki, est-ce que zaki par erreur ou bien ezalaki nini. Côté na bango balobi ki y a eu des blessés, il y a eu 6 endroits touchés, ba dommages matériels ezalaki, perte en vie humaine, ezali te décrié, mais balobi il y a plusieurs blessés, mais presque balobi blessés azaka moko. Côté il y a FARDC porte-parole, il y a armée congolaise à lobby, ezali dramatisation ya ba fait au Rwanda zolo bawana eza yangote. Eza juste que ba missile oyo irataki cible ekende kokweya na piste moko ya bango. Donc nazotanga awa ce qui a été dit parce que balobi le lundi 23 mai 2022 entre 9h59 et 10h20 selon communiqué ya République rwandaise. Un tir de roquette de FARDC a touché Kinigi et le secteur de Nyange dans le district de Musanze, qui borde également le secteur de Gaunga dans le district de Burera, blessant plusieurs civils et endommageant des biens. L'armée rwandaise RDF a saisi le mécanisme conjoint de vérification élargi afin d'enquêter sur les bombardements transfrontaliers sur le territoire rwandais par les forces armées de la RDC le lundi 23 mai. C'est-à-dire, Wanande ezali actualité selon ndenge et pesami. Analyse tokosala bien sûr na kati ya numéro oyo ezali toyeba. FARDC sasali yango nanko topé ezali acte moko délibéré topé ezanango eloko moko échappaki na contrôle na bango. À titre de rappel, M23 ezali accusé lokola mouvement moko rwandais. Ça fait plusieurs mois maintenant que Félix Tshisekedi na Paul Kagame bazali ko s'accorder te autour ya mouvement oyo tozali ko benga mouvement du 23 mars. Fidèles téléspectateurs, vous êtes les bienvenus na Tindika Télévision, vous appelez les sous les bienvenus na émission au début congolais, na lobaka début congolais la kisi congolais nyon so téléma. Ceux qui n'ont eu conscience c'était que mboka ba défendre kango patrie eza sacré. Biso dato la pandai parce que nous n'avons pas fait le choix d'être congolais. Kozala congolais eza choisi. La nature a voulu que tous ala ba congolais. Voilà pourquoi biso na bana biso il faut toi prendre ko défendre mboka. Ceux qui ont ndako nous former ba vulnérable etalio. Bana zaki parenthèse na zongi na actualité na biso o na uti kolobela sika awa oyo eza actualité principale pe yango moko kaka. Biso toyebi ke biso ba Congolais dato mimangambu il y a plus de 20 ans. Le Congo n'ose même pas élever les tons face au Rwanda. Pendant 18 ans, il y a règne à Joseph Kabila. 3 ans, il y a un musée. Surtout, il y a 21 ans, il y a Afdel. Près de 22 ans. Na 22 ans, c'est le musée. Où il y a qui likopana il y a Afdel, il y a information et les kaki, mutuazwa katan. Il y a koloba haut et fort. Kanda na yepo na Rwandais. Mais ye muta yaka na bango, ye muta fongolaka bango porte pour baya ko matela ba Congolais. Là n'est pas l'actualité na zongi mbangu na actualité na biso. Il y a de cela plus de 3 mois que Félix Tshisekedi na Paul Kagame baza ko s'accorder les sous-soutés. À titre de rappel, depuis que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, azalaki na attitude moko na vision moko ya kozala na ba relation de bon voisinage na ba pays où ils ont environné Congo. Na lobaka dans plusieurs émissions que le Congo a vocation d'être une puissance parce que tous entouré na 9 pays voisins. Et puis tozali na superficie moko ezo sala biso pays moko na dimension à sous-continent. Mais manœuvre na biso, irresponsabilité na biso et ça là que les lots biso ba Congolais to comment à genoux devant un petit pays comme le Rwanda où ils ont même difficile so ko za myope ya ko retrouver on na kati ya carte so ba pesio carte ya Afrique ba lobi luka Rwanda so ko mona ka bien te o mona Rwanda te. Mais aujourd'hui les Congolais ont peur de Rwandais. Tout ce qui est Rwandais so ka ba lobi Kagame, c'est-à-dire
ba Congolais ba lata sentiment moko ya bobangi. Félix Tshisekedi a na pouvoir, il a montré à Kagame que tous ba frères parce que la diplomatie a ses vertus. Diplomatie est une façon d'envoyer memela makambo. On peut vous présenter quelqu'un qui est un criminel au bino boyebi, mais devant la diplomatie, face à la diplomatie, le président peut se saluer. Tout comme Peso Bamoni qui va comme une phase moko guerrière, ils peuvent aussi refuser de se saluer. Mais Félix Tshisekedi a même ngambo et pas franchement la population, ngana benga ba manipuler parce que Félix avait tendu la main à Kagame à ce qui n'a eu. Mais moto abata miyo alekio mayele. Depuis que Félix Tshisekedi était au pouvoir, pour Kagame, il pensait à la continuité. Continuité là qui que la même façon où il a mené politique na Congo avec Joseph Kabila et vous allez la même façon à mener la paix Félix Tshisekedi. Nous avons vu Paul Kagame qu'au Saraton, qu'au Laksara Félix Tshisekedi que tous sont d'accord, tous ont la même mesure d'onde. Mais lorsque Félix Tshisekedi décide, il y a au 7 ans, dans la sécurité à la République démocratique du Congo à l'Est, Paul Kagame azali komona ngolo la menace. Pourquoi menace? Ezali sous le kambo ya rappel était Kagame a construit le développement de l'économie de son pays sur base ya makila ya ba Congolais. Makila ya ba Congolais nde ezali source ya alimentation ya ba minéraux oyo Kagame aza ko vanter ou exista kate na sol rwandais. Récemment, réunion moko munene salemaki ya mécanisme ya suivi ya corps cadre. L'accord cadre d'Addis Abeba, à titre de rappel, a été signé en février ou mars, si je ne me trompe pas, 2013. Ils ont engagement oyo ba pays ya région ya Grand Lac bazwaki pour na makambo etali sécurité paix na Afrique centrale. Les pays signataires bandima engagement na bango eza écrit. Kabila a signé pour na Congo, Kagame a signé pour na Rwanda, Museveni a signé pour na Uganda. Et les autres pays, j'en passe. L'engagement n'est pas respecté. Mais tant que le bâton de commandement est passé, Félix Tshisekedi ici au Congo devait recevoir le bâton du commandement. Il y a un mécanisme, il y a suivi. Il y a encore cadre à Addis Abeba. Kagame n'est pas venu au rendez-vous. Il a intérêt à y Museveni baye awa na Congo, bayaka na Kinshasa. Les autres présidents sont venus honorer leur engagement. C'est montrer que bazali ko adhérer na vision au Félix Tshisekedi aye nango pour la sécurité na Grand Lac. Pour Félix Tshisekedi toza bandeko. L'Afrique biso nyonso oyo tozali na ba lien. Ba tribu na biso ezali transfrontalier. Inutile to s'entretuer pour pays moko et ya kozwaka ba richesse c'est pas ba mususu. Nous avons le temps ya couvrir ba frontière na biso, ba peuple na biso déjà bazalaka basangana, ba yokanaka, basalaka ba échange. To créer Afrique moko où ezali na vision ya bosangani, unité koki koya partir a wana. Ndenge baninga na Afrique de l'Est ou bien Afrique de l'Ouest bazali kosalango. Je pense qu'il y a des présidents qui cherchent à s'adapter na vision Félix Tshisekedi ayenanga. Mais vision wana ezo sepelisa Paul Kagame te. Pour Paul Kagame, cette vision-là de Félix Tshisekedi est une menace pour ses intérêts. L'intérêt, il y a Paul Kagame, et ça caché derrière l'instabilité à Congo. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi n'a pas si à Kinshasa attaqué Paul Kagame indirectement. Vous savez que ndenge nini un pays voisin qui a fondé stabilité sur instabilité à pays voisin. Ils allaient acceptable. C'était là le début de la crise entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Tout le monde bakel ici na Kenya, c'est là où ça a chauffé. Pour voir que le pays à région à Grand Lac ba komi ko s'adapter avant au Tshisekedi ayenango. Qu'on appelle ici bazu ba engagement. Kagame n'est pas venu. Kagame a se à se déplacer à Kenya Brazzaville, à se déplacer à Kenya Zambie, à la campagne contre Félix Tshisekedi azosala. Au Kenya, bazu engagement balobi ba mouvement nyonso rebelle locaux. Bo solana ba dirigeant na bino. Boko ta na processus ya paix. Soki oza mouvement étranger na mboka ya batu, kanga bisaka bozonga na bamboka na bino. À défaut, nous allons créer une force oyo ekosala ke tozwa ba mouvement wana to traquer bango
bakanga bango de force pour les mettre hors état de nuire. Makambo ne se peli na Kagame te. Mais à titre de rappel, Nations Unies, États-Unis d'Amérique et les autres partenaires bazaki d'accord na ba conclusion ya conférence wana ou bien sommet wana ya Kenya. C'est ça le début de la crise entre Félix Tshisekedi na Kagame. Kagame lobi M23 eza mouvement moko il faut yokana na gouvernement congolais ba kotisa ngo couple na bango ndenge basalaka. On prend des Rwandais, on les envoie comme des rebelles congolais dans mission na Est à Congo. Tant bazo chauffer, allez on va les prendre pour les intégrer dans le gouvernement et dans l'armée. Eza de ndenge basalaka banda Kabila. Joseph Kabila tika makambo wana ya M23 na stade ya que le gouvernement congolais chaque fin du mois banda ko futa M23. Yango ba corps ba signaka na Joseph Kabila. Ça dit eza biloko Kabila déjà mesani saki na sens ya gouvernance. Donc pour le M23 na cadre ya continuité, Félix Tshisekedi devait continuer à les payer. Félix Tshisekedi devait continuer à les respecter à tout Sakabango. Voilà le début de la crise. Félix Tshisekedi a yebisi Kagame soko lingi yo pezwa ba FDLR ko tsa bango kuna na armée na yo, tsa bango pe na mboka na yo. Na kanti boyoka ni ba bebana ki a partir à wana. C'est cette guerre déclenchée pour batumusu balobi Félix Tshisekedi aza très azo solana Kagame. Non, Kagame ne connaissait pas encore bien Félix Tshisekedi, on ne le voit pas venir. Souvent Félix Tshisekedi paraît au début comme un lâche. Na bato ba yebaka yete, mais quand les décisions tombent, bato ba reconnaître ka yete que yé muto a décidé topé moto mususu. Mais ici les M23 tango bamoni que Félix Tshisekedi est ferme à kosolola na M23 te asengi na bango ba déposer ba arme. La seule façon pour na bango koyokana na l'état congolais ali ko déposer ba arme bazonga na bamboka na bango. Et puis si Kagame kanda abandi ko utiliser bango a renforcer mouvement na bango. Ce qui to landi actualité pendant tous les 3 derniers mois à Obomona ADF a limwe na terrain, c'est plus les M23 nde mutu et komi kozwa prépondérance na actualité. ADF le quoi batie contre mire. Allez, balati forme ba komi kodeko bazongeli M23. Kagame est mal à l'aise. Tout le monde Kagame ba pays nyonso Félix Tshisekedi afrikantaki Kagame pe azolanda wana. Kagame est allé à Brazzaville parce qu'il sait que Félix Tshisekedi pe azana ba bonne relation kuna ake ko flatter sa soukuna pour à renforcer communauté rwandaise parce que la plupart des Rwandais oyo bazali kokende parce que les Rwandais sont comme tous les citoyens de l'Afrique centrale. Ba musuke bakendaka na bango na ba peya baninga pour les affaires. Mais Kagame pour la plupart de son temps, il veut utiliser les Rwandais oyo bazo kende en Afrique centrale na ba différents pays parce que ils sont au Cameroun, bazana Centrafrique, bazana Congo Brazzaville, bazana biso na Congo ya biso, il veut les utiliser na politique ou la vision na ye. Oyo Clinton atikela ye ya empire matuti na bango na Afrique centrale. C'est-à-dire bango nde mutu fo ba diriger Afrique centrale, ba président nyonso, ba gouvernement nyonso ekozala sous contrôle ya batuti wana. Ça c'est leur vision, il y a minorité ndenge zaki soutenu na département d'État à l'époque. Mais aujourd'hui Félix Tshisekedi au pouvoir. Ce n'est pas les mêmes réalités. Kagame deux fois maintenant veut conservoir alingi ko conserver politique na bango wana. Oui, ça dit que le Rwanda a la modèle pour certains. Par le but développement économique à Rwanda, ils ont étonné progrès ali makasi alors que le Rwanda n'a rien dans son sous-sol. Le Rwanda na yemoko boyetozo yebate ba recette ko ze uta wapi oui ko permettre yeke a décoller mbangu bongo akoma. Ces géants là na pied d'argile. Yango nde Kagame aza ko défendre azo banga lobi non. Ceux qui n'ont longé na pouvoir, nyonso eko s'effondrer, il faut résister. Mais qui sont ces Rwandais là préparés? Nos frères Rwandais sont faibles. Na koti ce qu'on actualité. Biso to le lakana biso. Les petits Rwandais ne peuvent rien faire aux Congolais sans bateau bazaka simana bango. Félix Tshisekedi a attendu longtemps que FARDC a augmenté la puissance. FARDC a kendaka azako bongisira bango terrain diplomatique. Azo bongisela bango terrain politique. Eza biloko ezanga ki FARDC na biso pendant tout ce temps ici. Mais lelo no FARDC peuvent féliciter le président de la République ou azo apporter bango soutien na plan nyonso financier, sur le plan matériel,
sur le plan diplomatique, sur le plan politique même. Aujourd'hui, ce qui se fait dans notre armée, nous sommes médiatisés parce qu'il y a des secrets par rapport à secrets de défense. Mais FARDC n'a pas de actualité. A beti pe lelo pour na FARDC porte-parole à lobby, et ça qui n'a pas par mes gardes ba visa quitté. Mais biso neto yebi que ça li kofi à liboso. Parce que ça fait maintenant plus de 5 fois. Depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, l'armée rwandaise est la incursion dans le sol congolais, sans que ce soit mutu. Sans que le président Basolo, le Rwandais ba koti na sol congolais récemment, il y a 3 mois ou 4 mois passés, l'armée rwandaise a kotaki na sol congolais sans autorisation. Ba bundi na armée congolaise ba repousser bango na sima ba yekoloba non to kosamaki to bosanaki ba frontière to bandai ko landa groupe moko ba rebelle yango to monaki ba koti na sol congolais to pour ça qui bango to landi bango tikuna. Ça se fait où? Congo atikali ko funda Rwanda te. Congo atikali ko senga te mécanisme de suivi ya ba soki bombardement transfrontalier Congo asengi yango te. Mais oya liboso kaka oyo ekwei po ebomi pe mutu te. Souwe na biso te toza biso so to lingi vraiment toza non violent. To lingi bato ba kufa te. Mais na kanti pona ba congolais belé ndenge ba missile wana soki ba roquette ekwei yaki na Rwanda. Pour la plupart des Congolais, il fallait créer vraiment ba grand dégâts. Façon oyo opinion congolaise et yambeli nouvelle wana. Soki ezaki pena bombardement solo. Peut-être tout le monde a ba liesse, ba bazo sala fête, ba okima mbango ba encourager FARDC. Mais c'était pour na biso déjà to analyser to moni que ça signal déjà FARDC a pêché na Rwanda. Na lobaki ngo na ba émission na ngai récente que Bukolo insécurité kokota na Rwanda, Kagame va quitter le pouvoir. Na lobaki pe lisuka na belema na ngai que monsieur Kagame a omo kende déjà na sorti à pouvoir mais akobimelaka na nzela Congo. Makambo Congo akonetaka na est. Soki Rwanda connaître ango na 1 mois na ndimite Kagame akokisa ina nya Kagame na pouvoir à résister. Ana tenté. Les petits pays que le Rwanda sont qu'à subir pression à genre oyo biso tozomona l'est. Le Congo est très grand. Des fois certains Congolais ne savent même pas concrètement guerre à l'est et la kisinine. Mais na Rwanda ceux qui va frapper ngo lokitweleli pendant 2 jours. Na ndimite Kagame ko résister avant na pouvoir akovanda na Kigali. Akovanda te. Mais ça FARDC na biso a justifié na bien lobby que ba Rwandais bazo dramatiser. Mais FARDC banaye kolanda ba M23. Kagame a une politique na ba frontière na ye wana frontière ezo kabola biso acha wana ezali ba base na ye. C'est-à-dire ezali base arrière ya ba mouvement rebelle o ya vandisa na Congo. Armée na biso bazali ko pourchasser ba M23. Ba moni que chaque fois ba pourchasser ka bango lokito ezaka makasi bakenda ko bata mande na Rwanda. Après un temps balukaka ba forme ba yaka kozongela. Lelo tozolanda bango to ebati bisika bakimelaka bakimeli nde bisika wana. Ces gens-là qui vivent nombreux na ba village wana M23 azape kuna aza logé kuna parce que les M23 na kati il y a aussi des militaires rwandais. Plusieurs fois l'armée congolaise a arrêté des militaires rwandais au sein des mouvements rebelles où ils en a Congo. Oyo ba capturaki récemment na kati armée rwandaise. Nakati ya M23, c'était des militaires de l'armée rwandaise avec des cartes. Ba PCP identité na bango, na ba grade na bango. Donc, comprenons ici que ça ne fait que commencer. 2 visions s'affrontent en Afrique centrale. Batu mususu o bazana Congo sous-informé ba yebi musalo Félix Tshisekedi a osalate. Le Congo doit jouer un rôle de premier plan. Et loko Félix Tshisekedi azo wela na Paul Kagame eza d'abord leadership ya région. Paul Kagame azana na vision na yewana ya kala. Oyo ba pesa ki mission na département d'état américain qui tango ba ko balkaniser Congo, ils seront les maîtres de l'Afrique centrale. Avec Félix Tshisekedi, le Congo reprend sa place et les Congolais reprennent le contrôle de leur pays. C'est ça le début de la crise de loko bazo wela yango wana. Toko zo tano makelele. Si c'était dans sous d'autres régimes, biso nyonso ero na tenu. Parce que guerre wana biso mutonga to déclarer yango na balabala. Je ne pense pas que le Congo le loso ait déclaré guerre contre Rwanda
les Rwandais vont tranquille. Ils vont menacer Kagame. Parce que sur le plan d'abord numérique, sur le plan démographique, les Rwandais n'ont pas la taille à résister au Congo. Même Bango Bato va soutenir les Rwandais en Katimini qui défendent leurs intérêts, Bakobanga. Moi, je pense que l'heure a sonné. Suivant la voix, suivez les regards. La vengeance est un plat qui se mange froid dans le bagango trop. Se venger le Congo est un pays à la dimension d'un sous-continent. Tozana ba étranger, batu ebele, o bazo inamboka na biso. Nous ne pouvons pas nous engager dans une guerre. Bokoti kaka na bêtise. Mbango parce que les Rwandais nous voulons engager la guerre. Non, nous savons que nos ennemis sont nombreux, plus que les petits Rwandais. Nous sommes victimes d'un complot international. Congo, tozalaka victime ya complot wana. Certains tarés o ya biso na Congo ba yebi te histoire, ba yebi information te, il faut toye bango malamu. Parce que biso ba Congolais, notre mal c'est que dans le 21e siècle les Congolais n'ont pas la bonne information. Les Congolais, tous en éducation, ils en assez, sauf présent le bien où ils passe. Mais éducation, ils ont rendre biso vulnérables. Nous ne sommes pas en mesure de bien nous défendre parce que tous en matière. Ça, c'est vrai. Les Rwandais sont en train de former leurs enfants à dominer les Congolais. Est-ce que les Congolais le font? Nous sommes un grand pays. Nous sommes très riches. Il faut les alaboyer. Non, très chers frères congolais. L'armée congolaise est en train déjà de signaler. Nakanti Kagame a eu retour il y a nombre de fois où il y a Kotaka Congo sans permission. Les Congo, nos phares d'essai, baza déjà na porte à Rwanda. S'il veut quitter le pouvoir, maintenant il va quitter le pouvoir. Parce que c'est ici. Nde ayaka kosala ba Courbet et pas Mobutu. Nzela ba kote laka yangoyo. Nzela pa kobimelaka yangoyo o ba kote laka wana. Les phares d'essai sont déjà prêts à en découdre avec lui. L'armée rwandaise, peu importe le kitona bango ba konengisa, ils ne sont pas de taille à faire face à l'armée congolaise. Ce qui tue les Congolais, c'est la trahison. C'est l'idiotie de ceux qui s'appellent leaders. Oh, bah, qui vendre na kati ya ba groupuscule, bazo benga ba parti politique pour trahir la nation. C'est des aventuriers qui ont porté ba tenue militaire. Hein? Pour humilier le drapeau à Congo. Au latino tenue, tala li bumuti kuna. Mais au taliba soda baninga, au moins même qu'il est vraiment en forme. Ata aza muto munene li bumuezo bundanaya, mais azo sala de toutes les façons que azala na forme ya militaire. Batali ya biso pour la plupart ce sont des commerçants tala bango mabumu. Batondi bana batu bazo nyoko makuna bino bovandi na ba bureau bozo liaka mbongo na administration. La plupart de l'argent qui sort pour les phares d'essai est sous la administration bino boliaka yango. Déjà toyebi bino. À un certain moment la conscience va faire que ba généraux mususu ya lokuta ba kolanda bango tina bandaku na bango. La faute à nous Congolais parce que nous vivons avec les traîtres de la nation tous tolérés bango. Sous d'autres cieux, on les lapide. Bako vandate, bako beta bango mabanga, ces militaires là, ils vivent avec nous. Mais le roi toza complice. Voilà pourquoi nous sommes à genoux. Un petit pays comme le Rwanda. Nakanti Félix Tshisekedi a déjà fait sa part. Nous, en tant que Congolais, nous devons aussi faire notre part, c'est la conscience. Au Vandi na poto, aux Oliano Biftec. Baninga so bakena bamboka o eza na état de droit bazo profiter na ba formation bazo profiter pe na culture o eza avancer kuna mais yo ke kuna culture yo za na ngo avancer za mafinga baninga baza basuki mutema na Ukraine tant basuki mutema ba olata ba tenu ba professeur à l'université balati ba tenu ba comédien balati ba tenu toute catégorie ya population bazo lata tenu pour défendre l'Ukraine yo zo défendre Congo na télévision na mafinga na chaîne na télévision ozo finga soko fingi Tshisekedi o fingi batu nyonso silisi wana okanisi ke ozo défendre Congo la tête ni kende na fond na est. Si nous Congolais nous sommes vraiment amoureux de notre pays mais biso so tozana tenu et puis les cambo tozo loba oyo ya école militaire obligatoire o bazoloba au service militaire obligatoire c'est comme si tozo sala na nka batour tozo zela mokoleko koma bien mokolo soki kokoma soki mbula nini nde bakotsango service militaire obligatoire. Je pense qu'on devait gagner du temps pour faire ça. La menace n'est pas seulement les Rwandais pour nous qui déjà na souka information menace les Rwandais si les Congolais ne comprennent rien
après avoir résolu les problèmes à Rwanda, où biso tozomona lokola l'adversaire principal, alors que derrière le Rwanda, il y a un complot international qui ne cesse jamais de se rajeunir. Bazo changera ka complot wana forme sur base ya mitu na bino ezobulunga na ka air nyonso. Complot zo changera forme. Si aujourd'hui nous gagnons le Rwanda, Kagame peut partir, mais la guerre va changer de façon. Si les Congolais ne comprennent pas que nous devons être armés mentalement et physiquement, c'est que sur le mental, mutu ya Congolais n'a ne commis na mesure ti à protéger ka mboka. Tu comprendre que ceux qui tous souffrir, c'est parce que nos cerveaux ne sont pas encore à mesure de protéger nos richesses et les gens qui sont dedans. Il faut s'armer mentalement. Na quand tu as ceux qui ont l'information, bravo à nos FARDC, oyo basali musala kitoko, tozo encourager bino, biso tuna mitema ba FARDC. Na quand tu yo pe mutozo landa numéro partagez ango, partagez émission oyo, envoyez-nous vos suggestions, soutenez l'émission de Debout Congolais. Na bolingo na lisanga nde biso nyonso to kende liboso nde Congo na biso ekoyeba ko telema. Na remercier équipe ya Tindika télévision technique oyo et accompagner nga po émission oyo ekoma epa bino ya ndeko Mike ya ndeko Biyu na équipe mobimba oyo ezalaki pe na bango. Na remercier bino nyonso pe ba téléspectateurs bozo société ko encourager biso poto ko ba toujours conserver bino na kopesa bino basango na pesi bino au revoir to monani na prochaine émission.